Okosa la jeune Obabengi, jeune Daniel. Jeune Daniel est un jeune oyo baliaka kandunda. Donc au lobby na kolia monsunité. Na kolia na no pesa nzoto na ngapasi musuni ekota monoko na ngate. Eloko nyonso o basala na musuni. Oyo ekota makila na kolia te. Même miliki nyonso basala mabele ngombe. Na komela te mais butu nyonso sambela kaka. O boy penza kolala pongi. Ozo sambela wana babenga o jeune Jacob o Jacob akutana na ange bele ba loba to journaliste te Yesu a jeune pona biso Jésus a yebsinga kekende ko yebsa bango ngana babengi nganzela pas jeune mi ba priya mingi ba boya masumu baso benga ba omba we ba okena bâtiment or Yesu aza munene Yesu aza kitoko banda ngaso na raisonner makamo ataka lelo balobi ma de boato keneno kenanga parce que batongi mboka na ndenge moko babina mokili to souffrir bandako pa mapa metanga ba mai ndako pembe biloko nyuska pembe santas ndena tuni oya banani balobi moni oyo esa bato basungaka na église koto bato ebele bazo kensa ndena lobi ke mwana nzaba ko senga mbongo te oyebi lelo ba passer so bazo senga esa faute ya bandini nzaba bazo ko utiliser nga mobile nga poser ayebsinga bo pona nzambe na soko lingi libala soko za na posa libala ko samela nzambe te soko za na posa nzambe libala ezate entre biloko mibalo pona au secret bato baza pardon mama bandela baluka musate wapi na clé na salle la nenza n'intéresse ça zate na chantre zate na soutien zate na diagonal zate tout azate ndimi simple ndimi simple na ko za mtuti oyebi na yoka pesa bato baloba ba ndimi simple okene ndako atola ba brick bato bapesa ba dim te bo franke banda opesa mwa dim na yokala ti lelo pesa te bâtiment no esilité fani wana lingema nga moto na sungakete yaya ata opesa kayeba milliard mais soki ozo loba loba ndako na yo eza na combien 3 tol aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Voici, il dit à Habakkuk, écrit ces prophéties, ça va se réaliser certainement. Shalom et bienvenue sur Nazaréen. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Christ reste le roi des rois au sein de ces sites chrétiens là où nous sommes bénis, là où nous sommes édifiés par la grâce de notre roi Jésus-Christ. Et je nous signale aussi que Jésus revient bientôt. Comme à l'accoutumée, je reçois pour vous maman Déborah, la servante de Dieu, accompagnée de son fils apôtre Michael, pour nous bénir à travers de ces témoignages qu'il a expérimenté avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant toute chose, je demande à la régie de nous balancer un cantique pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et derrière la caméra, je vous informe que c'est Yves Bolofa et Alain Kiakala. Donnez-nous cet élément et on se retrouve tout juste après. Yambalo ya kama ministra
Nazokatela nzambe losako na se siko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini. Merci à la régie, merci à l'Inkiaka Live et Bolofa. Merci aussi à Papa Guy qui aime bien ses cantiques. À Maman Lauriane Labala depuis l'Afrique du Sud, Losako Mokondi, à Nekab, ma soeur de tous les jours, de chaque instant, depuis les États-Unis, Maman Betty Kokele, à ma maman chérie, Maman Foura Tabou, que j'aime aussi beaucoup, ma maman, et Papa Kaïs, pourquoi pas celle qu'on appelle Madeke Bani, ma maman depuis Londres, que le Seigneur vous bénisse, ainsi que toutes mes mamans de les Nazaréens. Voilà, je vis dans le commentaire, il y a une maman qui me dit, mais la princesse, non, vraiment, ma maman, la princesse, ma peine de yangu na ba maman yangu, ikona panda. Vraiment, je vous aime beaucoup, je vous love de l'amour de Christ. À tous mes papas de partout, vous êtes dans le monde entier, il kuna butala les Nazaréens, donc partout. Alors partagez cette émission. Vous voyez, lorsqu'il y a des émissions, il y a des caractères, nous partageons. Mais pourquoi pas ces témoignages qui nous bénissent avec les choses que notre maman a expérimentées, que le Seigneur lui a montrées pour préparer l'épouse. Pour nous partager massivement. Le temps pour moi de dire d'abord bonjour à son fils, l'apôtre Michael. Shalom. Shalom, maman Stéphanie. Tout est grâce, c'est pas non boni. Merci maman Stéphanie na pamboli nzambe po apesi biso susu ngolu ya komona na yo pe na bana na nzambe bazotala biso lisusu na ngonga oyo na pesi mbote na bao nyonso ba famille adorateur nyonso ya Jésus Christ na monde bisika nyonso boguma melaka Yesu atako ba empêchement atako ba tribulation ba difficulté mais bozala toujours na posa ya ko proclamer ce Dieu puissant Jésus Christ de Nazareth na pamboli bino na pesi bino ba mbote na nasi mulumba mavuzi mbote na mama Diane mbote na mama Antomo Jinga mbote na famille weni nyonso na Thérèse na Louise na JC na Yola na Afrique du Sud mbote na Patricia le docteur na pemboli bana nyonso ya Salem église Salem na pasteur na Lagode Moussa Nzambe diacre Odon na pemboli merci vraiment tout la message ya kitoko et pas maman. OK, merci. Shalom maman Deborah. Shalom. Bonne santé. Santé ça bien. Ngana yazoka eloko moko pano liputa. Pour chaque jour on mona ka izo changer kaka. Nzambe wasala ka mama. E utana nzambe. Surtout là le bail que yo somba te. Et ya kakaka. Ya ke belinga na tikata. Na fona yazo yanga. Nzambe pesa ofele biso peto pesa ofele. Gloire à l'agneau. Merci. Dans ce moment, on a la tina signalé. Au moment, on a la tibo maman Deborah. Boutique maman Deborah, m'te la tingai.
Amen. Maman, bonne santé. Santé, ça dit. Balandia, pambolama. Bazo pambolama makasi vraiment. Gloire à l'agneau. Bazo pambolama. Tu comme na 3e porte. Voilà, tout ce qui est le maloba. Tozo continuer témoignage na biso. Nazane sengo na yebi ete bozo landa bozo zelango. Awa tozo continuer vraiment. Nzamba pamola bino nyos o bozo landa ngo. Biso to sukisaki na 2e bâtiment ya Yerusalem. Puis c'est ma porte est aussi ici. Awa comme si ba bâtiment bisika to kovanda. Na ba bâtiment to lobaki na bâtiment liboso batongi mabanga na mabanga. Donc sorte l'histoire libanga te kama banga pembe ya transparent sans tache. Bon ba mabanga wana mina mona ba mai surtout ba mai na biso kotaka sai kuna omona mai muso ba mabanga bo mona mabanga muso pembe sans tache o lokoti ke diamant mais ça diamanté. Donc ba tongi na mabanga bongo. Pe na mona ipenda ko mona Lubumbashi ba tongi on a vitré ya pembe so za mabanga puso za pe vitrine to yebite. To kenda pe to talinda kwa pembeni on dirait ndako na mona na lola. Bon, nebite so za mabanga. Donc mabanga na mabanga pembe. To lobaki eza bato baza fondé na baseima ba prophète pe ba apôtre. Donc bato baza fondé penzaka na Bible. Ba longola te, ba bakisaka te. Ka on ndenga moni na Bible yango pe azolanda. Okota na bâtiment wana. Bâtiment mibale to lobaki ya ba ivoire. Bâtiment batongi ka ivoire, bakiti ivoire, biloko nyonso ivoire. To lobaki eza bâtiment bassin. Bassin baza banani? Bato baboyi masumu. Pe na tunaki est-ce que na mokili bassin baza? Bassin ba yebisa biso na catholique eza bato bakufa. Babité. Et bon l'église bo sambela babenga nini? Les églises des saints. Eza bato bakufa te. Bato baza bo moina tika mabe. Moto azaka lolendo tika lolendo, moto azaka moyibi atika moyibi, do aboya ma caractère ya mokili. Ba benga mo santo. Bangonde bakota bâtiment de voir o eza sans tache. Bâtiment ya misato. Oto kotaki eza bâtiment na monaki batongi on a or. Donc or na or. Donc biloko nyonso or. Biloko ka or nyonso kaka or, bakiti ya or. Mesa ya or, et bongo so fa de la or. Ba carona yo ya or. Ba mir or. Tol na likole zate or. Nabi matière ndeni na kitoko boy. O matière nino batongeli bâtiment. Ba lobby eza 3e bâtiment. 3e bâtiment. Babi eza bâtiment ya ba win. Nabi ba wendeni. Babi bato nzama wendra apakola mafuta. Ba win ba ozana bâtiment or. Nabi bâtiment kitoko boy. Babi e kitoko eza ba win. Babi nabi isko no yeba neni ke na za win. Babi ba win na mabonde la makasi. Eza bato baza makasi na vie de prière. Bato ba gêner ka mingi. Donc moto apesa nzoto ne kore am na nzambe ko gêner. Donc moto chaque fois aza rempli d'onction. Donc atika tante Satan kota na kati ya vie na ye. Donc chaque fois aza face à Jésus. Ba robenga e win moto nzamba pakoli mafuta. Na bisiko ba jeune ngo ba no saneni. Ba bi ba jeune eza ba sorte belé. Yebisa na mokili ba sorte jeune eza ebelo bato bakosala. Okosala no jeune ya si 12 osali bana tongo surtout na ba bébé spirituel o ba qualité bako bana osala si 12 bana tongo ti 12 era oliata o mela maite jeune mosusu so okomi na étape mibale okosala ya 6 18 c'est-à-dire bana tongo ti 18 heures au fongole mais ero zo salango ozo bondela ezate ko sali jeune ovandi na yo te ouais abondela ero za na kati ya jeune il faut bondela ponza ma révéler makam jeune mosusu ko sala il y a 3 jours ça dépend na yo moko oko sala jeune à sec oko sala jeune ozo melaka ba poto poto ole fufute no mela poto poto oko sala pe jeune mosusu c'est tout na bato mimi baloba to za bato ba estomac bato ba gasi na kokate okosala jeune o babengi jeune à Daniel. Jeune à Daniel eza jeune oyo baliaka ka ndunda. Donc o lobi na kolia mosunité. Na kolia na no pesa nzoto na ngapasi musuni ekota monoko na ngate. Eloko nyonso o basala na musuni. O ekota makila na kolia te. Même miliki nyonso basala na mabele ngombe na komela te.
ngaka ti ya rouge okangi penza motema ata bazolia misuna nyamao yo boyi kolia ozaka na jeune wana benga jeune à Daniel ça dépend ba jour na yo ozo pesa so lingi pe 30 jours yo 21 jours yo 10 jours yo 7 jours yo kandenge yo moko zo sola na nzambe mais oboyi musuni jeune mususu eza oyo bazo benga jeune à Jacob ezani o bandi prière bana 0 heure ata 23 eti tongo lala te ozo belela kaka nzambe donc ozo lia no fufu ozo lia na yo poto ndenge olingi mais butu nyonso sambela kaka o boy penza kolala pongi ozo sambela wana babenga jeune à Jacob o Jacob akutana na ange jeune mususu ba obenga Zosue mais jeune oyo na ligate ko expliquer bato parce que jeune oyo soki oza motema pétété na jeune oyo okobebisa bato kana jeune jeune ngo eza nini nazoyebisa te mpo salela bato nazoyebisa mpo lela mpo na baproblème na yo kolala na se tolo na se donc oboyi mbetu oboyi éponge otandi ata liputa na se yo wana olali libumu na yo tolo tie na mabele olalaka position wana moko ozolela na nzambe nzambe nazomi sacrifier bafourmi baswanga na mabele na kotelemaka mokolo opesanga solution so opesanga solution te na ndimi na kufa na position abo jeune wana mpenza baréagir rapide babengo jeune à Zosue era quand azwi les choses dévouées par l'interdit Zosue alela na position wana babengo jeune de Zosue basorta jeune eza ebele mosusu okolia noka bafruit ndenge ozolokana na nzambe meno kama bana nzambe ebele mama balingi kogene te bapesa réseau gastrique bon ndunda mpe epesa gastrique kolala na se mpe ezopesa gastrique kobondela na butu ezopesa gastrique mpona na kati ya bajeune wana jeune oyo omoni ke na kosala yango bien osala epui bato ebele baoloba togena lisusu te yesu agena mpo na biso ah jésus ayebisi nga kekende koyebisa bango nga na babengi nga nzela nga naza marche makambo nyonso esalama wana epa na nga ezaki nayaki kotikela nde bino boti kokontinue yango ngai nzambe nasali jeune eboko bino bosala jeune te il faut togenaka moto oagena mingi bato bagena mingi bapria mingi baboya masumu bazobenga bango bawe baokena batima ya or eloko ekamisanga eza nini omoni ere bazokoexplike nga natali ndako wana natali bakiti natali biloko nyonso ya ndako wana kaka or nde namona monene na nzambe nabika or musu kam oro na mokili mpo osomaka mwa ange apamba oyo il faut bimisa ba $50 et puis kote batongi ndako ya or toniata likolo ya or tolala likolo ya or tolia likolo ya or ah yesu aza monene yesu aza kitoko banda ngaso na raisonne makambo oyo ataka lelo balobi maade bwa tokende nokenanga pese batongi mboka na ndenge moko babi na mokili tosufri bandako apamapama etanga bamai me koto yesu atongi boye toleza te ka baor babi tala ndako ya bawin tobimi tokoti na 4e bâtiment kuna na 4e bâtiment namonaki batongi na matière ya argent ndako pembe biloko nyonso pembe sans tache nabi o matière nini o lisusu nini babi oyebi matière ya argent babijou ya argent oyebi yango ngabi ye nayebi yango te babi o matière batongeli ndako toleza te argent na argent batiti ya argent biloko nyonso argent kaka argent nde natuni oyo ya banani balobi omoni oyo eza bato basungaka na église bato bapesa baodit bato bapesa baofrande bato bapesa baaction de grâce bato basunga basali na nzambe bato bapesa basali na nzambe ayimayimaka te ere azopesa aregretaka te ere azopesa mosala ya nzambe asengaka te yoka na volonté na yo ozozo ozopesa ye tala batima bato basungaka yo moto osunga oza motu na esengo yo moto opesa oza motu na esengo okekota na batima ya argent pembe sans tache kiti na yo argent biloko nyonso na ndako wana basani tu kaka na argent tala makambo nzambe azobongisa na bambongo na opesa biloko opesa koto bato ebele bazokanisa nde na lobi ke mwana nzambe akosenga mbongo te oyebi lelo bapase so bazosenga eza foti ya bandimi
normalement mon dimiye moko soit akangi enveloppe na ye aya pesi passer au sengate mais elle bazo mona bandimi ba komi maboko makap bazo bimisala ba rubrique maboko flambeau yango moni ba passer mosu ba kanga motema te ba komi ko senga na ko senga ba rubrique ba komi ko senga ba rubrique comment former ma vision na ye ala lobi nza ba lobi pesa $100 na sambelo faute ya bandimi mais ceux qui m'ont dit mais yo moko o kanyo franc na yo o pesi na o sengo pani ngano sengo pani net ba mama nyos ba tu nyos o batine la nga transport vraiment ça va pas bola bino bon na o senga lisu ndenge ni moto ye mo ka raisonner que mama zo kende azana poste à transport mama Stéphanie zo transport pesa mama de boa bon na senga lisu ata ye mwana nanga na ko tumisa lisu que mama Stéphanie vraiment lukela nga ta 1000 francs transport na ko senga te puisque azo pesa na volonté na ye pensa ma pas mola mwana mwasi chaque fois elle azo pesa na téléphone mama yebisa yeke mbongo na zui na so moto amoyibi akosa bongo te yango yoso ozala poso pesa eloko ko banga na ote mwana mwasi nzamo pa mole makasi amen amen vraiment ba bâtiment ya argent bato bafuta yo moto ofuta koloba te na sale perte on a pesa mbongo na nga ndenge nini banga na pesa na bota te na zwaka te nete batonge mbongo wana batongeli ndako na lola ndako akitoko ata na sermo kilo zozwa te so moni ndako nayo oko décourager ko pesa te oko banda ko pesa chaque fois a bâtiment ya argent bâtiment musu na moni ya fer donc batongi na matière à fer na ba cuivre donc ba bâtiment elandeli fer cuivre na ba matière musu na banoye ba kombo na ngote ngana banoye bate mende kaka awa na kufa na poison kana Kishasa na 2012 13 na yoko kufa na état de poison ba poisonanga ndenza ba ketal sanga lisuke matière eza ba iranium eza ba coltan na peso kombo wana te peso yebi pe kombo ngote mais matière ya cuivre oyo na fer eza bâtiment banani eza bâtiment oyo mutu nyos o abuja ko ndima na yete ata bitu be yeli ye l'église ata ba persécuter ye atika bonzambe te ata ba conseiller makambo atika bonzambe te moto akangama na bonzambe abusha ko ndima na yete ata ba yeli bituma na butu na bandoki ye jamais mon connaître Jésus moto abonga ke na bâtiment mabende yo yebi ndako batongi na mabende po ebuka neza passe ata mo pepe makase ye ebuka voilà na 5e bâtiment 5e donc bâtiment wana ya bato ya mabende bato babusha ko ndima te yo moto busha ko ndima na yo te bien aimé eza wa te po yeba nzambe apôtre Mikale yo na zo apôtre Mikale mwana moke nzambe zo ko utiliser nga mobile nga poser ayebsi ngabo pona nzambe na soko lingi libala soko za na posa libala ko samela nzambe te soko za na posa nzambe libala ezate entre biloko mibalo pona okopona libala obi okopona nzambe na olia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikati asaki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès aux ans on a galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour cela susu kuna iza mamba mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires ah tosali po tosunga bandeko oyo
même ba oyo baza na peu de ressources comme on a été bandé comme baza niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à Ozuka Blogolia. Eh maman Nazareth, Nzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon Awa Tuzawa, Potoyeba adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter? Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Et lequel a troublé en moto? Na kosa deni. Mon ballon a souffert. A Québec na salisier. Les lois que na pona libala na nzam. Na ke na ba pote mikale ba mope bana mike ya na pona ni. Oh mama siko bisoto yebi. Yo lukaka yo mokoti. Na kota mabondeli na leli na nzam. Na bi nzambe na pona nani. Libala ya ngoyo. Ministère ya ngoyo. Na minito na zwa nani. Nzamba bi na yebisi oke roi David azoloba ataba pesinga ba or ataba pesinga ba cuivre ataba pesinga ba avion balobi tika nzambe zobo mengo ngana kozwa nzambe na kotika bomengo na yeba pe verset en petit lelo na bosana nebite so apôtre Michael ayebi yango apesinga na verset à l'appui na ndoto na surtout ki na pongi na lamusi ba passer na pesi bango batangi na tongo pe na soti réponse que roi David alobi ataba pese bomengo akopona na ye nzambe ngana poni nzambe ya bibo oponi nzambe libala ezate mais ngape na décourager te na zo sala ka musala nzambe mais no yebso ke lelo moto ayaka ye ko zonga ndaku ye moko ko senga ba pardon ko lela ezaye do pona nini na talela nzambe ngana lobi soki ya solo no salela nzambe bal ko kenazo kenake libela. Mais ceux qui nous semblent la Jésus-Christ de Nazareth, on appelle ça un ministère. Té à cause de un jour. Bien aimé, ça l'a bouché qu'on dit manoté. Pour passer la fin, il faut décourager on a qu'une église. Pour bailler, il faut décourager. Moi, tu as découragé en côté d'akwa ma bénété. Et puis ma bénété, on a barité sans tâche. Ma bénété a dit toko ya lisse. Donc, couler au bâtiment ma bénété, on a non comprendre pété. Wana bato ba boucha kondima na bango te atandengeni a boucha kondima te bâtiment oyo o musu ba bakisa kinga o ba première fois na 6e batanga komo na ngote na bano lo bakake bâtiment ma bene moko boye bâtiment ba ma bene no yeba te nde turo na kufi awa na 2012 na poison nzama ke ko yebisanga ke omoni bâtiment oyo ba benga ngo iranium matière ba benga iranium na bi sorte ni na bâtiment o eza matière ni o monde ko dire moto epena bâtiment on dirait moto eza ko pela ah e bon ndako moto boye e ko sikisa batute ba bité modèle nango ba kito on dirait so pela moto biloko nyonso moto na bi o bâtiment nini ba bi matière o ba bengi yango uranium eza sorte ni na bâtiment eza bato baza makasi na prière o ba pelisaka moto net apôtre Michael kolia lia otonda te mama otokota intercession na yo ko bandolemi ovandi yeso te maboko boye soki une heure du temps maboko ne ka boye e ko suka kao pe bato nyonso baza quartier mo na Michael babaya par rapport à bondela makasi pe erazo bondela okoyoka me bato a quartier bandoki babike mwana mobali aza ndoki imagine si la te apelisa biso moto wana bâtiment ya Michael mokolo nzama expliquer na kanisi Michael na Michael aza na uranium pe mokolo soki abosa na témoignage na ye nzama yebisa na munoko na bano bima moto
nebite so bosani o bano bimisa moto na monoko moto wana bano ziki sabandoki ngana kanisa bâtiment ya Mikael o iranium batu o ba bondela na fe na monoko na puissance na onction so bondela mabele zo bouger o kene na bâtiment ya iranium bâtiment oyo ba ye ko yebisanga ya coltan za banani bato ba bondela azo bondela kotonza ba oloba azo bondela kotonza ba oloba o mona moto soki ka bondeli réponse ye direct abondeli apesi prophétie direct abondeli donc à côté prière côté nzambe alobela ye ba rokota na bâtiment wana ya ba coltan o eza ba pareil ya téléphone o rokende na bâtiment wana yoko banga te koloba te ono loba boye bâtiment wana peut-être mais eza Satan zo loba te nzambe pe aloba bongo nde na monaki ser moko jeune ser moko azana Afrique d'ici ser marche nzambe apambola yo ayebsinga ke mama nebite bazo yebsanga ke nganza mayebsanga ke il faut na bondela makasi poka na basali na nzambe na yeba ye te bo siko na bondela dire nzambe opesanga ba vision bon bazo yebsanga ke eza esprit mabe na bite eza esprit ya mabe te landa mateya oyeba bâtiment na yo donc bâtiment ya coltan moto azo bondela na ba message direct to meka ko sala intercession na ye jeune fille wana pesi ba prophétie ayebinga te pe ayebi makambo eza motema na ngate azo loba ne ko confirmer na bi eza bâtiment wana mingi bato baza na kati ba prophète na bato baza na ba don il faut que bondela ko négliger don na yo te ndeko bondela makasi tala bâtiment batongelo OK va na kiti ya kolta moko na eso ba sisi bato eturi mais ya yokuna ba sisi bato a es mais yo ke bato tongelo ndap oro yo bazo boma biso bazo sisa bato kokufa mais yo eza ndako na yo tala ba bien fait ya nzambe tala makamu nzambe azo sala tokoti na bâtiment mosusu 8e bâtiment batongi ndako ba brique à tôle elo etambisa na bio koto pe bandako ba tôle vraiment o pe ba nani ndako ba tôle côté ezalaka do ba brique ya ciment bikolo ba beti tôle landa bâtiment eza banani ezali sorte ya bato nyonso oyo bazalaka aye église aza mondimi na église aluka mosala te kande na vanda ye essentiel ka oteya ye amen tobimi abimi donc aluka mosala te bien aimé nazo yebso secret bato baza pardon mama bandela baluka mosala te wapi na clé na église nasalela nenza te na intercession aza te na chantre aza te na soutien aza te na diagonal aza te tout aza te ndimi simple ndimi simple na kozala mtu te la oyebi na yoka pasa bato baloba bandimi simple okende ndako atola ba brique mama oyebi nga na boyaki ka wana na lobi nzambe tande na le mabele like so bomoni nga na koti ndako oyo na kokota ndako te ya batol na ba brique na mokili kuna biso bandako ya batolo ba brique so mai etondi mbule beti batolo etangi mai ozo sa frère nzamba lobi zwa te ngala nzalaka ndimi simple na ndimi simple OK na bâtiment ya ba brique ya batolo siko tole nunaka mokolo mai ya mbula ya ba brique bukana nga bâtiment wana na kokota ngote na boya jamais ya ngombo na so mi pesa même moi nanga se fane so lo ba mama na okelo ma wozo lemba na ya na yebisa OK royeba liboso pourquoi nazo lemba te puisque la ligne ba bâtiment ya bien kala omoni Yerusalem nzamba so tonga ngo de za Kinshasa ba musu na mpasa ba musu na miteni ba musu na Gombe ba musu na nzambe te baza na miteni bon yebisanga yo ke lobake ngai mama Debora na ngaba na zango ndenge mona bato ya Gombe boni lukuta bo to sa ndenge moko to constate vraiment loba ya solo penza bato bazana be meuble na ville na zande mo wana ba tiens kala bâtiment kuna batongi selo misala na yo za mon dibe simple vanda na yo OK na ndako atol baboyo te yesu aboyo te mendako no ya nini ya batol ndako a brique nga na boya ki ba brique akuna pona yo na ebite so ko boyango bâtiment mususu 9e bâtiment babeti tol côté gauche
mais côté droite babetite donc mon parti moko quoi bâtiment comme mon parti moko na bien oya banani lisusu inachevé oya nani et bon bâtiment ekozandeni quand mon parti moko oh bâtiment bien été babi bâtiment oyo eza batu oyo baza na église mais basunga te apesa dîme te apesa offrande te avant dana ye et maman de bras te yaki basenga mbongo te ngana te yo basenga mbongo te ngana te yo ke tokosenga te me yo kopesa soki ofongoli mokana 1 Corinthiens 9 je pense verset 11 balobi boy 1 Corinthiens 9 verset 11 elobi boy soki ngana so te yo bile ya bomo po pesa nga ba richesse na yo est-ce que ça lui perte ngai na te yo secret oyo oyeba na vie na yo te soko zi mutuka na yo soko zi lopango someli mama Deborah soko zi bilambo pesi mama Deborah est-ce que ça lui perte et ça perte c'était ko senda baso loba wa eza nini yo kanga très bien expliqué puis ça va te donner ba poser na ba question ko sengo ba loba ta système est comme bon maman Stéphanie eza na vision moko nza ba lobi na yebsa yo mais pas on a partagé yo pesa na $100 ah na Bible ezate consultation 20 na Bible ezate na Bible ezate wana eza péché mais soki na peso prophétie na peso ya pamba so moni que non d'ailleurs balobi que na ndako ngaka nzaba ke na baboko pamba te eza biblique et prophète a peso prophétie suko zimbongo na volonté na yo pesi eza lisumu te lisumu ezo yaka na komi na rotia loboko te pesa na no mbongo wana eza péché puis c'est pas péché so gratuit bondele kaka ata lelo aza na mbongo te mikoleko ya kozwa mbongo ata lelo azwi te bondela ye sala ba chaîne mpo na ye mikoleko ya akozwa mbongo mais eza te ke to impose bato soki mbongo eza te na koteya te wana eza biblique te baserviteur ya bongo à partir de la semaine prochaine, vous voyez ces canaux. Nous avons ayebi que nous sommes musalo, il faut lire, il faut l'acte, ayebi tout. Ce qu'on peut imposer mon tout est que avant na bon de la au poussa bon. Non. Bon de la ye, quand mon tozo négligé, un jour à cause de mon toit valeur. Na bête la bien histoire à passer Sony. Et maman on a pas bon la ye. Na linga histoire on a bossa na ngote. Ce qui est moi quoi bossa na mengate. Ya te on a télévision. Maman on a yeko bimelena mbongo ebele so ba $20,000. $20,000 wana longoli maman pesi ba 10 na action de grâce. Donc nza oyebi à venir à moto lobité. Lelo ko négliger nga mais lobi oyebi à venir ngati. Ko négliger moto te. Mais système a ko senga yo so yena mbongo te no genete pona yo eza mabe makasi. Wana mabe. Mais ko sunga basali il faut bo sunga bango. Après bâtiment wana eza bato bapesa ba dim te bo franc te banda opesa moi dim na yo kala ti lelo opesa te bâtiment no esilité bon je regrette bato abongo bakozaneni na Yerusalem eza pasi mbule kobeta moye kokota bon ndako abongo zela na suka na opesa réponse onza bapesa nga pona bato abongo tokoti na bâtiment 10e bâtiment kuna na 10e bâtiment na moni batol ka 3 tol oya banani ka 3 tol bo vraiment oya nani oya banani babi eza mutu nyonso apesaka na koyima yima so akabeli mutu mboko nyonso fo ayeba omoni la mama Stéphanie bima nango wana soki ngate nga mutu napesa kete ye ka lole na pa mazana nini ma Deborah sapatu wana sezanga moto eloko sezanga soki ngai te église ya Stéphanie wana elingema nga moto na sunga kete yaya ata opesaka ye ba milliard mais soki ozo loba ndako na yo eza na combien 3 tol eza pasi okozande nini mbula koyima te Bible ekute elobi soki gauche apesi droite apesa te soki droite apesi gauche ayeba te. Donc il faut que ko panza sangone loko zo pesa moto. Eza secret na yo na nzambe. Penza beso alobi bon eza intérêt na yo
Et ça est belé et ça a soki obimi na miso bato. Nga mutu na pese bo albandoki babani olanda yo. Bandoki ba olanda yo yo komike eza kambo na pesa ma de borawana. Eza mbo na pesa ma sefanité. Yo moko panzi ba sango. Yo moko publier. Ya ko ba demo ba olanda yo. Bien aimé ko pesa te na ko yima yima. Pesa na motema pembe, pesa na motema boboto. Erozo pesa ko kanisa lisu tek na suis penza pesa nga itona ke pesa ma sefani. Mais azamu tuti. Ero pesiye. Olinga ki yeti. Boko regretter pour nani. Yoka nine salama na place. Nde ba kotinga na porte moko bâtiment wana. Babi ya kokota. Ngape na te na koti. Nini na mona ki na kati. Na moni robe moko ezaki a couleur bleue. Robe wana do ba fourmi lia yango. Siko na mbamo batu a ange batu tala mokolo robe yebi. Natalité. On dirait robe nanga hein. On a zaki mwana moke. O robe nangati. Nabi robe yo. Bon nana lele yango boye. Babi ba pese na ba po. Nabi po nani. Babi yebi mokolo robe. Nabi oui robe nanga oyo ena za na deuxième CO. Na zaki na robe oyo. Siko babi siko ekenda wapi. Nabi na kabela camarade nanga. Babi o kabela camarade na yo. Nabi mbala mo babi bisi écran. Pa babi tala makamo bano sala. El babi bisi écran. Na moni na zue lamba na pesi camarade nanga. Po azaki na lamba te. El na pesi lamba. Siko camarade nanga akomi ko late lamba wana chaque jour. Mais ce qui a yene lamba wana. Dono tala on écran. Babi oyebi mwana mwasi o. Nabi ezangai. Onga na zanga mwana muke. Bas batali singa. El camarade nanga zo late lamba wana soki aye nga na signaler ba camarade nanga bo. Mutu na bino kama ilambo mikonyos kaka ngoso na pesa ke te. Hey, na linga bozoba te. Nga pesi ye lamba komi ko lata ngo chaque jour tant de changer couleur. Mo comme si no PCT. Ah, babina na bano loba o yote na bi. Et comment qui côté on dégeni? Et comment qui côté on dégeni? Babi tande ngo bano sala. Batali singa mo comme si to côté église. Ser nanga ngo latika moi elamba. Azoya na salibo. Ezalaka te mikolo nyonso elamba ezaki na nzoto nanga kito yango na pesa ye nini o babi tala omoni elamba opesi plus omo otika kopesa te moto likama pre yimi kopesa te moto eloko après okomi ko douter okomi ko chola ye soki opesa moto eloko na ko chola tala place elamba eza tala ndenge komi tala couleur komi nzamba soso lukumu te soki obongoli motema te kokeli felo na elamba na yo oyo tala bato bapesa na koyima opesi moto okomo tiola ye ata opesi ye voiture à luxe erazotambola nango eza liso ya yo te koloba te omoni voiture ezalaki epa na nga bien ye kuta sokola ta yango te etali yo te ata eza sali te etali yo te bato nyonso bapesa na koyima bato nyonso bapesa na plaisanterie soki ezala nga te tala place batie bilama na bino batima no esili te eza ndenge na mokolo suka eza ndenge mokolo lèvement namoni lisu na porte ka ya batima wana bakotinga na deuxième porte tala bapondo epola tala mingo ebeba tala basukala ebeba mbisi epola biloko ekoma bankusu oya nani babi bino bozalaka so moto aye kosenga mongwa oli opekiseka mbala nano lobi eza te nga kuta ezaki ka moke ale moto ya bato azokende obenge lisu yaka ozwaka mwa ndamo oyo ozi mwa ndamo opesi ye yo na nsima yango nini o ayele hôpital kaka nga awa na Kinshasa ayela nga awa na poto ayela nga basepela koya bapoto na loterite azwa ya biloko na yo epola pondu na yo epola mungwa na yo etia bakusu babitala biloko bopesa na koyima biloko bopesa na kochola so lingo pekisa moto pekisa eka clair que na opesa ote peut-être moi jugement no eza nde mosusu
mais oyo ozotiola moninga mpo okabeli ye ezopesanga pasi nayebi ya témoignage oyo bato ebele bayibi yango bazoloba me balobeli bino likolo pese bapoisonnanga bato ebele babanga okanisaki akufi libela sikoyo bato balanda yango bapesi ke ya biso me awa nakufi te na sekwi ngao na sekwi nazongi sikoyo nazongeli yango donc vraiment puisque témoignage moko nzambe akopesa ngo na bato mibale te akopesa mama Stéphanie moko yanga mpe yanga sikoyo ya mama Stéphanie ekomarche moi de père mais eza ndenge moko te so moto aye kopesa même témoignage mama Stéphanie tourne question ya liboso yo ozwi yango na nini so ayebisi yo ke après bademi loba te oyo amaa debora vraiment pese bayibi yango mingi nga nayebi avant nga ezalaki mama domicile oyo aza na Canada na pesi ye mbote mais ele mama domicile ayaki na bandundu nga mwana moke na kosi ata 15 te toyoki kana sa oke mama moko aye azopesa témoignage kuna na tribune ele oloba boso mama azolanda mpe aoloba eza asolo mama moko azopesa témoignage na tribune nga nauti internat nga so na 3e des humanités so 4e balobi mama wana azopesa na tribune akufa alamuka nga mpe nazwi kiti na nga na bandundu vi nake na tribune mais mama wana apesa te ka era matibo asalika prière na miso na nga aere nazoloba bo peut-être aolanda mama wana apesa te ka era bandi prière ami présenter aza mama domicile awuti kivu alobi mbala moko cortège ya basoda esa nini eye tokanisaki so baye kolanda témoignage bakangi mama bato bakraka na mobali ne azalaka na mwa jeune fille moko so mwana ne babi abota mwana mo bakangi bango biso mabanga tolanda basoda na mabanga bandoke banchor bakena na mama wana mpe nayoka témoignage na ye te naye koyoka ngo ka so ane passé bona mama olangi era yaki azopesa na bina ke landa nano omona pièce moto oke de père place mo akiminga mais jamais na ko recopier ya ye soki azoloba so na lobi na place na ye na koloba be au place à maman domicile amona soki nazoloba na loba au place à maman Stéphanie mais na kozwa ya maman Stéphanie te koma yanga eza péché tokomona ngo liboso batima ya batu oyo bapesa na koyima yema opesi yoka na moni bambongo kopasuka bambongo elia bafourmi na bina bambongo koto ba dollar oyo nana tie koto babi batu bapesa offrande donc mbon akoponaka asalite mbongo apembe apesa mutu te omona azopona azwi lokasa oyo ayebi ke blessé de guerre aye kotia yango na kitunga nzambe tala mbongo na opasuka eza kuna elamba so akabeli yo kapeso enjuluka aponika oyo enjuluka apesi yo me ya bien wana super wana kitoko aopesa hotel bilamane wako njuluka amwe tozala yango te nazoloba bi amwe ke oza nango te ya solo mpe ozaka na ya konjuluka ero opesi nzambe azoyeba me oza nango ebele oponaka mabe opesi mutu mwana nga molimo aza na poto atindelanga koli moko ya bilamba na kati ya bilamba wana super wax ezalaki ka pièce moko le reste nyonso tous les pièces ezalaki ka bapièce mosusu so babenga nini mpe soki banini bademi super bon nga bato mpe natalaki te eza na mwana mwasi moko azalaki wana epa na nga me bana ya epa na nga donc nazwaki mwana na ye sikwa ye konge kotala mwana na ye bana ye na mona ye moko mona elamba bie te kaliputa moko nga na se motema bana opesa nga pasi siko kolia biloko ye nzoka nde nake tombolaka pièce super na pesi ye natala pete natanga pete nga monika pesa elamba na sai nini na pesi ye siko ayambi mpe pièce ero ayambi pièce atali super hollandais wax ne abenga oh mama elamba obosaniti eza super wax hollandais changé nabia bon natangi mpe super wax hollandais nazwi yango ere nazwi nalingi natia likola valise nayoki voi mama Deborah yo bazokabela yo ofele me mpo opesa motu ozobotola ye mpo nani akolata super te pesa ye natelemi nango na maboko
so na lieti ça maman Deborah pesa ye super wana ça et le côté ngana super na mabo troisième fois nabi ya yazwa habite maman au super te kendo tongate nabi te zwa kaka azui franchement parlant un super wana kei papa Albert azawana vandi aza témoin na betela ki bango baye kotindela nga carton plein ya bilamba carton donc plein moyen atanga te non koka ko balusa te déjà ba towa ngo bana poto omoni nzambe ndenga sala c'est que wana ezaki na nzela soki na blokaka wana pe ngaza bloka OK ko pesa motu na ko yima te no pesa conseil to bimi na bâtiment wana 11e to koti na 11e bâtiment ba beta ta tol moko te ba tia cadre ba tia cadre nabi oyo susu ba nani boye ba kozala wapi batoyo cadre ka boye babi oh bâtiment bato ba bano ye église do moto abano ya église mais lelo akima erozaki ko ye église bazo bana pe ko tonga erozo pesa mwa 10 na yo bazo tongela yo mais kene kino kima na yo oyaka lisusu église te bien aimé makama raison tel que oboy erokimi église bâtiment na yo etikali bongo babeta tol te gabi sikoyo kozala ndeni na mokolo asuka moto aboye babi yebisa bana nzambe akima église te bato baopose nga bakestion mini tokosala ndenge nini mate ezobeta biso tokesambela wapi bapaster baaventurier napesa bino réponse boye OK première fois te ya pasteur soki aza incrédule tindele bato mosusu soki azaka incrédule azoyoka te wana okobena nzoto après oyebisi otuni nzambe adirige yo kote mosusu okosambela na ndimi te ke bato nyonso na mokili bazaka mabe nga natamboli baeglise na Kinshasa so combien moye mpe natanga kongo te nayebi ya malamu na ya mabe nga nayebi et puis c'est rare eza te ke pa alekisi nga na site na na te ya nayoka soni te oyo ekoyela nga na loba c'est rare ozwa motu lokola mwana mwasi ebo na koloba na Kinshasa vraiment raison nini nakopesa so nokende église te nalobi église eza te baotuna nga mama Stéphanie mpe azalaki ka mabe donc moto ata moko akozala ya bien oyebi ke bazosambela Jésus-Christ na kati ya vérité sambela kuna soki ozwi motu te tia mabolongo ndenge oza na ndako wana bondela seke nzambe acréé atinda bato baya kofongola atinda bamama Stéphanie baya kofongola atinda mama Deborah ya kofongola atinda bapote Mikael bato ya vérité bazali bapaster oyo baza baintègre baya kofongola bamosusu balobi mama Deborah azoloba bongo bapaster oso baye kote o na poto ale achange esprit na bina nga Deborah na kochange esprit na kochange te est-ce que moto lokola mwana mwasi achange mpe esprit na ndimi te bondela nzambe loba nzambe na umeli na ndako nde na umeli boye nake na eglise te ndako na ngai ekosila te tinda batu tinda bakoya nzambe akofongola porte ndeko na ngai kosepela te ozalaka na position wana te lela na nzambe pese eglise eza yo te eza nzambe yo tia mabolongo kota bajeune lela nzambe akotindela ta serviteur moko oyo abanga nzambe aye kotia eglise bosambeli puisque souci aza peut-être mpe ata atindi baserviteur te aoke komona bato wana na ndoto agangeli bango alobeli bango nzambe aza miracle kokotika ndako na yo te inachevé deuxième bâtiment namonaka bafondation batieka fondation batonga te batieka nzete nabi oyo banani mpe fondation batongi te oyo banani nde bayebisinga oyo batie fondation eza moto ayaka mokolo moko na église babetele maboko apesi kombo na ye abini mpe asepeli na kobima bapesi sucre na yasani ameli aye 2-3 fois akimi bon ndako na yo batongi te banokima zonga église po batonga ndako bato nyonso bakima libela kaka première fois yaki batieka fondation me bible apocalypse ezoloba ngo soki otangi na apocalypse 22 je pense 21
verset 16 kuna obandi na 14 okiti so 12 tangaka yango komona bamo ange Bible lobi apôtre Jean lobi amonaki ange na maître azo continuer ko mesurer Jérusalem, c'est-à-dire esili na kotonga te baza na kotonga bato ebele balo mama de bras ibongo Yesu akoya mokoloni ozo benga Yesu ndako na esila yo moto ozo faire tarder biso yo moto pesa offrande yo moto pesa odimte yo moto kima église yo moto faire tarder biso ngaku tu na faire tarder bato tala ndako nanga ba porte toi na ko yima monoro polo na zaki nango nini Mungu akai pa na biso pilipili kai pa na biso yango ba yaki hôpital awa yango ba yelaki nini ndako nanga ezaki esilita nde na tuni ba ange ekozala ndenge nini pona batu oyo bandako esilite na olia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba la minute on a 4 à katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mambo mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandé comme bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na pota ko sunga yo a ozika biloko kolia Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole bele awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta eza esika ya kobunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent de Paul. Bon numéro de téléphone vous en montez déjà vous en ango on a 3 numéros pour Paris, vous en un numéro pour la Suisse, vous en un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, na mbongo shingo. Mon ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareta lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokisika na elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe
Boya le Nazarien.